Yango. Oh là la raté. Il te casse n'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. Et oh, nini, oh, le locologie, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au salade chonjo te leng. Tome la kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bluff, café original, bandeko tomela yango. Jonathan Nayel, ayena makambu ya sika lisusu. Décembre yangoyo. Noël na bonne année, à kanisi ba famille. Livraison à domicile Wenzenandaku, agence Jonathan Nayel. Kisinjora, yayo koma gite. Nzalesina kichasa yange yeko. Taka yanga kisinjora vraiment eye ndako. Ezo pena. Ba ilo bana ndako. Maman pena fandi ba para ba fandi, ba ile vraiment na ndako. Voilà, Kisinjora zuyaye. Bongo pafile bino bolobi nini. Agence Zakaka moko na niveau ya France. Jonathan Nayel. Agence O Moussana Wesa Meza Ponani. Livraison à domicile na Kinshasa. Ezali que tant on na France, on a bandeko na Kinshasa. Ou comme na posa on na bandeko na provision. Agence wana atindi azana ba agent na niveau ya Kinshasa, ba kei na marché ba serio, ba provision nyoso zana ngoposa. Ezala mafuta, ezala fufu, ezala mbisa mai, ba sombeli otimo tukeye tikeli na lopango. Wo. Mutu tout en France. Agence yaka moko. So on a vraiment la besoin de ndeko ba lia penda kitoko. Agence yaka moko Jonathan Nayel. Agence Jonathan Nayel. Mais mabiso ka nozo mabiso wana. Ba famille na Kinshasa ba sepela. Agence Jonathan Nayel. Wenzenandaku. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sous ensemble. Kakandeng tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Naboke. Nazan di solo moko maman na biso benga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows bêta li solo pesa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala brancher tous les qui na détail. Mais avant tous les cas détail, nazangite ko tombe la bino. Bon début de la semaine, Zambalo la batte la biso, Tokutanaka to solo la ekosala bien, Tobeta li solo. Li solo na biso tozo beta yaya, li solo o kombo nango plan B. Yaya keba na plan B. Na olinga yaya partager li solo o, to partager ma solo anoko abana. Yaya, ma solo est très important, ezo sunga batu quelque part. Nazo betelo li solo ya plan B, maman na biso alobi papa de show. Soki lelo nazo souffrir na poto. Soki mama zo souffrir na poto. Eza likambo ya plan B. Oyebi plan B ningo laksani. Tobandi détail. Yaya keba bazwa yo lokola plan B. Keba mobali a utilisé yo plan B. Landa li solo très bien. Surtout bandeko ba oya poto sika. Bango ba utilisera ba sika ba plan B. Aza de yana makambu na yo zaka plan B. Plan B. Rosambwa. Landa lisolo mama na biso lobi de show na vanda kinanga na botaka liboso na mobile simbate bref na bokola ramwana mama bokola ramwana na ye moko mama sambelaka quelque part na Paris mama lobi de show ezana bandeko moko toyebana na bango na église to sola na bango na kati ya église ndeko na bango mobile autaki na mboka aye na France bazana côté ya Lorient. Bavanda kota Lorient mais bayaka ko prier na Paris. Bref. Ndeko na bango yaki ça fait 2 ans bavanda kanaye, bayako yana ndeko na bango na église. Na kati ya église nde bayako kutana, bakutanisi bango oh sœur, toyemba kanaye tout consort, ndeko mobali pa pesi sœur mbote, mama na biso. Mobali a pesi pe mama na biso mbote.
mbote ser bref kaka ndenge ezalaka bana nzambe tosambelaka église moko bref basololi basali relation verbale kaka ndenge ezalaka yaya nayebisaka bino kokanisa te ke mutu so ebokota na église moko nde aza bien kokanisa te mutu nyonso bozani na kati ya église nde aza bien batu nyonso na kati ya lingomba oyo osambelaka bango nyonso baza bien te landa lisolo oyoka bato baya kodétruire bato meme na kati ya église na betela bino masolo ebele yango toloba bo partageaka yaya partageaka c'est très important mama lobi des choses toye kokutana na ndeko na bango mobali baprésente nga ndeko na bango mobali mama ayebaka ndeko wana mobali te ayebi na sima famille na ye o basambelaka na bango na Paris mukolo bayaki na ndeko na bango mobali nde baprésente pa mama na biso te frère na biso pa utaki Congo yeyo tout ça bref kaka ndenge ezalaka basololi chose grave mama lobi na sima mikolo papa de show namona ndeko na bango wana atindeni nga demande na Facebook toza aw yaya mo ba photo bochaka na ba Facebook pardon ba photo bochaka na Facebook il faut ebagani nani nozocha des fois boza ko impressionner batu na ba photo des fois bozo kota na ba piège na sima ba photo oyo bino moko boza ko impressionner batu bozo tia ba photo kili ko impressionner yango pe kotsa batu mususu na libulu yaya Facebook abateza na problème te yo osalelaka Facebook ndenge nini c'est ça le problème bref maman lobi des choses namoni atindeni nga demande du fait que namona qui c'est un frère na yebi na sima famille auto sambelaka na bango na même église na Paris maman na biso ya koyamba demande na ye bref babando sola na maman na Facebook Messenger aye kosenga maman numéro ya téléphone maman zui numéro ya téléphone asa nini apesi yaya na lobeli likambo numéro ya téléphone tozongela te po site lobaki numéro ya téléphone eza identité na yo c'est la porte d'entrée soko pesi numéro ya téléphone c'est-à-dire tu es d'accord en toute chose yondo fungoli porte tozao bref maman lobi des choses tant on a pesi numéro ya téléphone kir téléphonique webi kir téléphonique c'est-à-dire azo pesa ye kir ya ba appel tongo midi pokwa kir téléphonique enchaînement accélérer maman na ba communication kir téléphonique na benyango c'est-à-dire matin midi soir kosolo la bref na kata kosolo sala nini bolingo ekoti ya ona lobi na nyonso soko pesi numéro zala d'accord na makamususu oyo koya po yo mto pesi numéro mais makamususu tango ezo ya yo poza na munoko koloba stopper yango tango lingite mais bref na sima numéro kir téléphonique matin midi soir idéologie amour ekotaka te amour ekoti 2 mois plus tard mobali alingi mwasi na ye 2 mois plus tard asali prédote présentation na famille à mwasi bref ba continuer kokumbela mama lobi des shows du fait que na mona ki aza musika na Lorient ko bimaka Paris Air nyonso asi a présenter pa na biso mama yebisi mobali ne asa nini aya kokota pa na ye ba vanda toza aw yoka oyebi Air moko boye botikaka ba volonté ya mibali sala yaya tikaka volonté ya mobali sala tika ko forcer mobali aya kokota pa na yo tika volonté na ye mama na lobaki botika kokota mibali na bandako po valeur na bino ezala yaya to beta ka masolo na sentimate to meka ko expliquer eloko mo be muto ko comprendre ko sala boeza acquérir so to beta ka li solo na faveur na yo o comprendre tika to beta li solo bien po mutu moko alongwa na erreur na bandeli na lobi boy botika kokotisa mibali na ndako to beta li solo maman lobi des shows na monaki mobali azofanda musika na yebisi yaka to vivre ensemble plan B oyebi na vie ke baba utiliser yo nzoka plan B eza ezozela yo yango to beti li solo kombo nango plan B yoka plan B mama bengisi mobali baye kovanda na mobali esika moko bref bazo vivre mobali azalaki demandeur d'asile mobali abandai kozela ngunda chose grave tant azozela ngunda bandai ko forcer mama azosenga mama babota tobota yaya keba na plan B bato bele bazo sala azozela ngunda koto ya chezemi azotala kote ni ekopesa soki ngunda échoué adiembeli yo pona mwana soki azwi ngunda na ye awangani yo landa disolo
Maman lobi des choses du fait que naza française. Maman a na nationalité française. Mobali ayebaki déjà kaka nde masolo ezobeta makeba nguda des fois esimba te so ngunde simbite mobulu chaka déjà zemi plan B chaka déjà zemi soki ka ngunde bêtise zemi masolo bref abande ko forcer moi si babota mais na tango na zemi kota kité chose grave 2 mois après ya kovanda na moi si nae baye ko constater mobali akendaki na hôpital mobali azana tuber bakangi na tuberculose ba hospitaliser mobali 1 mois na hôpital mobali avandi na hôpital 1 mois maman ba va et vient ya okendo surveiller mobali ya komemela mobali ba besoin ko surveiller vie ya mobali 1 mois na hôpital hospitalisé chose grave car na hôpital nani comment dirais-je résultat ya ngunda na ye ebimi positif c'est-à-dire ba répondre à un statut de réfugié 10 ans. Makambo ebandiao. Maman lobi papa de chaud tant que mobali a 10 ans. Kaka na hôpital, mobali a changé comportement. Ba langage est changé. Ba langage est changé, mobali comportement comme bizarre. Bref, 1 mois na hôpital, mobali a bimi aye na ndako. Kaka ndenga yaki na ndako, ayebisi mwasi na ye non nga ifona zonga na Lorient. Na kende kolanda respicer nanga. Le quoi a 10 ans bimaki na zena hôpital na ke ndulanda respite na sala ba démarche kaka ndenge zalaka ayaka kovanda na mwasi asepelaka soko zui respite na yo ozana droit ya ko changer adresse otikala na adresse oyo zanango chose grave kaka ndenge akenda kolanda respite monde no sa maboko ekenda aziza Nancy Bay mobali akenda ekenda aziza tout la mwisi ya zaza kaka ndenge akenda ka mobali atikala kozonga te landa lisolo mama lobi de show mobali ake okobenge bwe tikanga nazosala ba démarche nanga tikanga nazosala ba course tikanga nazosala ba cours nanga ya doko azaki mutapusa ka mituka nazosala ba cours nanga ya kopusa mituka bref na sima mikolo ndenge bavandaki mama mbimbi zemi mama eko koma na zemi azaki de na zemi mobali alandaki papier abina kezwa papier potanga bimi hôpital tanga bimi hôpital azalaki na ndako alobi na ke kozwa papier respise nazo zonga ndenge akendaki atalaka esu simate takinga azonga simate akendaki libela chose grave mama ndenge atikalaki zemi ebandi abengi mobali me depuis okei nga na minute na simawa zemi deja zo vimba mobali abi olobi nini zemi nini yoko yebisanga to ça yaya keba na plan B abandai koluka ba bota po ayeba kite soki ngunde ko bimate ko bimate du fait que ça yoka ki masolo keba na ngunda soki simbite yebelaka lokola za française chaka ye déjà zemi otalela de masolo soki ngunde simbite odiembeli française soki ngunde simbi oyebeli yaya keba ba utiliser yo plan B yango tozolo bela plan B et ça na basi ebele ba kosi bango na ba plan B mutaza na ba calcul ne mususu du fait que azo banga ngunda ache yo déjà zemi tant ngunda na ebimi asundoli yo c'est ça le problème maman lobi de show mobali na epsi na zemi mobali a boyi zemi ni yo koyebisanga ngana na ba calcul a zemi te yo yelanga zemi abo mais au début mobali abande koyebise to bota tout ça ya mobali nyoso akoya koyebiso bobota ya le cœur de l'homme boseki bwanko imino comment dirais-je boseki bwanko imino libanda kanda o motema monta nko ya ganga ka azo kanzala fungoli munoko makakwa kanzala nko ya zo seka nzoka ko ya oseka te nzala libumu tango kopusa na pene nko ya lie ya keba na boseki bwanko imino libanda kanda o motema le cœur de l'homme mobali nyoso akoyebiso bobota yaya aza mobali te mobali nyoso akoyebiso bobota yaya eske azoyebiso yango na ke ou bien azoyebiso na minu azoyebiso makambo ezouta na motema neto azoyebiso makambo ezouta na matama awa na minu ça le problème basi ebele baboti na baerreur abwe tobota tango kaka azwi papier akei tango ngunda na ye ebimi akei mususu kaka tobota tango kobota azwi papier sima mwana akei
yaya botika kobota pona papier totika kobota pona CAF. Maman lobi de show na ebisi mobali ke zemi mobali atomboki zemi ya ndenge nini koma yo koyelanga bakalkila zemi nga na osala baformation na besoin na bongisa avenir yo yelanga zemi mais kombo azemi ebandaki na monoko ne yende asengaki zemi ekokota papier bimi aza esusu na posa zemi te yango mama lobi de show beta lisolo nazo souffrir likambo plan B na poto ya plan B landaka bien tant to beta boye yo nanu ekomi te luka oyeba po biloko boyeze belé zo salama luka oyeba. Bref mama lobi de show kande mobali akenda atikala kuna aya lisusu te mutu na mutu pa na ye mama boti ye moko. Mama lobi de show bika bazemi ndenge yaka okota hôpital obima makile kita esala boye ba mama boyebi mama souffrir na zemi chose grave na kobota mama boti prématuré mwana koti na couveuse. Bref mwana yaki koyoka bien babimi na mwana tata azakuna te landa azakuna te me zemi oye muta provokaki yenda lukaka zemi yaya tika kobota na loyenge yango mama lobi de show beta lisolo oyo yango na ebisi okeba na plan B. Mama lobi de show batiaki nga na plan B mobali azalaki na ye na bakalki ne mususu azalaki na plan B atiaki nga kaka anantanda keba ozala anantanda ozala provisoire keba ozala eloko moko abe tozotalela soki koto esimbi te nde toyepanu soki esimbi tosundoli keba tobeta masolo oyo mpo bato mingi bakwea lisusu te yaya kala bakosa ye bato trop mais lelo toyeli bino ba émission ya vérité face à face na oyebiso boye vérité quitte à toi de voir. Maman bi de show mobali azoyebisa na famille na ye na lingi ete aza insolente ayebisi na famille na ye mwasi aza incompatible na ngai mobali ayebisi famille na ye mwasi wana aza incompatible na nga ye na ye baza incompatible. Pourquoi? Mwasi munene abi aza bourreau de show mwasi oyo akomi bourreau mais yo yaki kokota libala pa na ye mwasi oyo ya bourreau mais yo uti kopesa présentation c'est-à-dire yaya eza na ba présentation mususu ya piège alingi yo te présentation wana eza kaka po azwa yo papier ndime eloko na oyebiso présentation wana eza kaka po azwa yo papier abotso mwana azwa papier ndima présentation wana eza kaka po mema ye bokende osala mariage civil azwa papier akokima. Lelo mama aboteli ye mwana ayebisi na famille na ye nonga na besoin ne lisusu te aza incompatible na nga aleki munene aboyi mwasi po mwasi aza bourreau akomi bourreau mwasi aleki gaillard incompatible abo mama lelo komi incompatible mais lobi bapeselaki yo présentation lobi alobaki obotele mwana et chose grave mama lobi de show mwasi nyonso soka aboti adevelopaka akomaka munene ba mama boyebi mwasi tango azalaka ye moko azalaka muke mais tango azobota mwasi achanzaka nzoto azokoma munene mais tango olingi mwasi au début parce que oyebaki ke non nayebi te nini ekoyelanga lobi alors na garde na plan B na sala provisoirement kote soki mambo ekufi na diembela awa abotisi mwasi lelo mama lobi de show mobali ayebsinga naza incompatible incompatible munene leki insolente sko insolence ya mwasi na ye aye koyeba ngo kaka ntango ngunda na ye ebimi mais ntango oyo ozalaki na ngunda te mwasi wana azalaki compatible azalaki bien munene na ye ezalaki te ntango ngunda ebimaki nanu te azalaki insolente te akomi insolente ntango ngunda ebimi yaya bofungola miso zwa mayele yaya moi masolo na beta zwa mayele eza kaka mama oyo te ebele boza na kati ya ba situation oyo yaya keba eloko tozoboya eza kobota milimo ya nzambe ezotelengana bana bazobotama pona intérêt ya ba papier pona intérêt ya CAF c'est pas bien milimo ya nzambe ezotelengana ezoya na mokili na volonté ya bato te ezoya na volonté ya papier mwana oyo baboti na volonté ya papier c'est grave mwana oyo bazobota na volonté ya papier na volonté ya CAF c'est grave amour paternel ezozala te
Na kati ya bana pourquoi obotie na intérêt ya papier. Bref, maman lobi de show na minute na kene ko kumba na tribunal. Ba kumba ni na tribunal ya Bobini. Bande kwa Bobini ba yebi. Afundi na tribunal pour ba banda ko prélever na source. Ba banda ko zwa mbongo na source. Tango ake ko funda ye mobali ya tomboki. Comment ki ko memanga na tribunal? La gauche droite mobali ya siliki ake ko sola na famille na ye. Moi si akumbinga na tribunal. Famille ba yebi sinde ko na bango to yebi saki yo soki po na bolingo ya ba papier, fola ki pa osala. Soki to moni saki yo na ser po to lingaki peut-être soki ko za bolingo solo bolinga. To yebi saki yo so ko landa ba bolingo ba papier na ba intérêt ko sala mote po aza ser to zo sambela na ye église moko. Pourquoi osali ndengo wana? Mais mobali kuna etali ete. Ya eloni to linga to sukisa. Na bandeli ya koyebiso mutu nyonso yo kotaka na église moko aza kolobate ke aza bien. C'est-à-dire kolobate ndenge to osambela église moko biso tout na kati toza bien. Ya mabe pe baza na kati. Po azweli mama na biso na sima église, mama aza chanteuse. Aye ko luka mama na nzela ya Facebook, atali ba photo ya mama, oh non na moni oza na ba tatouage na nzoto tout consort, ndeni yo yembaka na ba tatouage na nzoto. Ezaki juste façon ya kokota na vie ya mama. Yaya keba na exposition de ta vie. Keba kochaka ba photo no nyonso na Facebook, ba photo wana eza ko impressionner yango pe libulu mususu yango wana. Yaya zala na discrétion. Mais eloko to nto lo banakati ya lisolo oyo keba ba utiliser yo plan B. Keba na plan B ba utiliser yo kaka mais plan B ezali. Plan B ezala kinini ngunda na ye. Maman zaki kaka provisoire. Soki ngunda simbite pas adiembeli mama. Yaya keba. Nebsa abino mobali azalaka prêt à tout. Mobali akochelo même ba moyen G. Ache même mbongo po akoma na objectif na ye. Akoma na eloko azoluka na nzoto na yo. Akoma na eloko azoluka pa na yo. C'est ça les hommes. Ya mibali ba dangereux. A présenta ki non. A pesi prédote. Mais nzo kezaki juste akanga bwe moko temporairement pour na ngunda soki simbite adiembeli française. Quand ngunde simbi asumbeli mama. Keba na plan B. Maman na biso abi papa de show nazo souffrir lelo mobali ya wanganinga. Alobi na deki munene bourreau. Mobali ya wangani alobi aza incompatible. Na ye ko simbate. Moi c'est munene bongo incompatible yaya. Incompatible abi ko simba lisusu te et plus loin mobali alobi ngana yo. Et ko marcher ata mukete. Insolence. Moi c'est mon corps très insolente. Yaya combien insolente pour mobali a 10 ans. Oui, puis d'un côté, ceux qui mutazano na mukandate, moi soumission ezala. Zela ya zwa mukando oyebe ndenga zala. Voilà, oh maman na biso alinga etolo bango wana yaya boke ba mokili compliqué. Maman lobi papa de show nazo souffrir na mwana. Mwana na boti na volonté na ngate, yende mutaluka ki mwana. Ya ona biso yaya ke baba botsaka bino bana ba papier. Omoni bana ba papier kote ba osukela. Omoni bana ya kaf kote ba osukela. Keba. Keba ba botso mwana papier parce que yo za française. Conseil mo na kopesa na ba maman. Yaya ata soko za française. Oki ko garder ki française na opona yo moko te. Partout okendo tambola batutu ba yebi ki za française, ba yebi ndenge nini. Ba kotaka na saki na bazwa mukanda na ba afficha po mututu ayeba ko za française. Ça dit toza na mwa maladie mo bo na communauté, même biso mibali. Soko za na nationalité, c'est-à-dire communauté mo ba photo yeba ke yo za française. Eh mais c'est bien. Yo moko zo micha en exposition. Mais lobi batu ba yo kota simabilo ko na po yo moko kenda iko s'exposer. Yo moko tozo mona ba congolaise ebele oza française. Nga de show na ebité ko za française, mais yo moko oluko yebisanga ko za française. C'est pas un problème. Toko yo kat. Ya bo bomba viko, toza na moi discrétion. Zala na discrétion, ya bomba vi na yo po na yo. Bomba bana na yo, bomba mobali na yo, bomba vi na yo po na yo, c'est important. Surtout bande kwa basi mingi baboti, bao bazana ba nationalité française. Babota kaka mwana moko ya Jean, moko ya Claude, moko msusu ya Popol, moko msusu ya Pichu, moko msusu ya Madrangele, moko msusu ya Magrurwa. Batamtine na biso ba française, baboti bana na batate belé. Pourquoi baboti bango bongo ba Hollanda kaka titre wana? Aza française, voilà.
na botisa ye pona zwa papier ya bo bomba ba identité na bino c'est très important d'un côté bino monde bozo mitia à la proie de l'ennemi yo moko mitie comment dirais-je yo moko mitie yo moko mi exposer vie na yo c'est ça en fait yo moko donc voilà ya bomba ka vie na oza française ou pas bomba vie na yo bomba vie na otala lelo mama lobi des choses nazo souffrir na mwana nazo souffrir asundoli mwana zana posa mwana te et chose grave et ko sala ki azwa déjà nda kwa vivre ye mo kuna azwa ba mikanda na ina mutukane mama na biso azobokola mwana ye moko abokola mwana ye moko mwana pusa ni mwana okola abengisi mama kuna bakendo solola kuna na ndenge ya famille mama akena famille na bango lokwa famille na bango tu bazaka na Lorient bake kuna avani na ndako mobali une semaine nde mobali azo ebiseke ngana minute oyo naza na posa note oza mwasi na ngate ngana o toki ko bala na te okomi bourreau oza incompatible par rapport na nga na lingio lisusu te insolence mwasi alobi papa de show na bondeli mobali na ndenge nyosu mobali aboyi famille na epe regretter ba on peut ba bibiso to eba iteka ko sala biloko aboyi ya le cœur de l'homme ayebisi mwasi na bengaki yo awa pona ya koyebiso ke ngana yo abu pia zwa makosa nini zonga na Paris tikanga tranquille yango mama memie na tribunal pour babanda ko prélever na source yaya esali mawa passe na soni voilà lisolo mama na biso yango wana keba yaya basalo biloko aboyo keba na bibota bota mobali soka elio na vi ba biloko amba mbang tobota bobota po bokende wapi bobota po bokende wapi yaya na ebite po bana ngo ba ofuta na poto yango bo sakana soki bano babanda ko futa bango te tolo ba amiko nyonso mais suka randenge nini to ngato bando suka wapi na bano nani nga bando tika na bana mwasi to mobali à vous les claviers merci beaucoup benga des shows de Nar TV na basija bien numéro na ngwana ya gravé na WhatsApp ko zwanga basije tout au beta pesa biso masolo tout to lobelango o ekomelio ekomela baningati soko tangamba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV la réalité. Le plus important, yaya, partagez votre émission, partagez, sauvez bandeko, sauvez bat. Biloko il faut ici là. Yaya ba na biso 20 ans plus tard, tozana ba déléquant et belé. Ata tozana poto ba déléquant. Pona nini tobota bango pona papier escroquerie, ta neti boya boti mwasi aboyi. Aboyi mwasi aboyi na mwana. Aboyi mwasi aboyi na mwana. Ça fait pas propre. Maman boti na césarienne. Talaka zemi bandi ba problème mobile déjà zo depuis na zemi ka lingi zemi wana te alingi mwana te. Souci yaya, tension. Maman boti prématuré. Aboti li chombe. Maman boti li chombe akevanda na mwana na hôpital 2 mois li chombe. Li chombe on peut papa lingi ete. Ba masula bo ezusa bien te ça la passe tant tobe tango parce que ezusa la passe. Ezo toucher batu. Ezusa la mawa. O risque ndengwana bamsu mwana wana okiko bomo même na zemi. Okufite oboti li chombe on peut papa ne alingi ete. Pona nini papa yaki na un esprit moko boy plan B to ça ela oyo accessoirement et puis koto onde tozota ela soki simbi to boaki accessoire non. Tout ça elle est provisoirement soki simbi tende to diembeli non yaya. Donc voilà auto nga to lo bango wana merci beaucoup yaya benga biso pesa basija bien et ko sala biso bien makasi numéro na ngango wana appel WhatsApp même numéro ozwanga. Partagez votre émission comme d'habitude. Je suis là pour vous, yaya. Aimez, commentez, que ça la bien. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Puis sa réponse. Ciao.